Mpote na balandinyo surtout, il y a Adassa Temo TV. Soyez tous le bienvenue dans notre émission Les Abakuki. Oh, les Adassa chou de mon cœur. Oh, est-ce que vous êtes là présent? Tokoti lo mbangu na kati émission na biso. En tout cas, trop c'est trop. Bo sauter ba pibité, bo s'abonner. Tokota lo mbangu na sujet na biso. Yalelo. Papa mbanda na oti. Mbanda nanga. Oui. Ngaza mbanda te mbanda ni. Na comprendre que on vivre na ignorance. Maman na comporter un peu clair problème nini. Yango nde likamna yaki kotala soki oye soki oza yo moko. Nezena nga mbanda kala lele nanga na kati tanga benginga 15 ekoki ndengina la nine na olandai. Sila, mibali ba mabe Mama expliquer nga na koka boy te opesi nga dia stress makamni yango. Kotala yo za mwasi mo alimemia oyaka awa ozobuka kutu mukongo likola kosala musala. Lobe ko koma mukongo batala. Nanu kutu mubala bali yo te. Me mubali na yo aza mpuku. Azo palolo azo pakolo mikuwa misuni okosutuka lobo tikali poso. Azo likangwa wati. Mwana mwasi moko azalaka. Yaya na ye atindika lekine makasi kende kokota libala kende ye alambelaka ye nga moko lelo nakangi bango muto wanga na te nakangi bango bizi mwa mwasi nanga loko kolamba nga lubuni na kolamba lokese ale bizi mwa accompagnement na nini na lituma bizi mwa nga lobi toza lupango batuti lupango nanga ba omona ngate wana nini Kobenge nanu te mama, kobenga te. Non na silicité na. Allo Jacques, non na bouger sous te yaka awa. Ah, na Orlando sukuna ke yaka ka awa. Te yaka ka awa. Mama, fion azara la commune nani. Te, mais na sisa ina nte na bombi mususu na webu sosi. Commune nani. Moi so azara. Ngaso baten commune na sima mpona na tuna. Azate. Ngala kenda tikuna. Azande te. Bomo na ngati nina yaka na lopango o na yaka ota fiancé na ngaki na da yuma mobwe ne bomo na ngabo. Ngaso lukinga na kota tina kata chambre. Na koma tina su. En tout cas faut simba li pangola Papa mbanda na oti. Mbanda nanga. Oui. Ngaza mbanda te mbanda ni. Na comprendre que on vivre na ignorance. Maman na comporter un peu clair problème nini. Yango nde likamna yaki kotala soki oye soki oza yo moko. Nezena nga mbanda kala lele nanga na kati tanga benginga 15 ekoki ndengina la nine na olandai. Sila, mibali ba mabe Mama expliquer nga na koka boy te opesi nga dia stress makamni yango. Kotala yo za mwasi mo alimemia oyaka awa ozobuka kutu mukongo likola kosala musala. Lobe ko koma mukongo batala. Nanu kutu mubala bali yo te. Me mubali na yo aza mpuku. Azo palolo azo pakolo mikuwa misuni okosutuka lobo tikali poso. Azo likangwa wati. Mwana mwasi moko azalaka. Yaya na ye atindika lekine makasi kende kokota libala kende ye alambelaka ye nga moko lelo nakangi bango muto wanga na te nakangi bango bizi mwa mwasi nanga loko kolamba nga lubuni na kolamba lokese ale bizi mwa accompagnement na nini na lituma bizi mwa nga lobi toza lupango batuti lupango nanga ba omona ngate wana nini Kobenge nanu te mama, kobenga te. Non na silicité na. Allo Jacques, non na bouger sous te yaka awa. Ah, na Orlando sukuna ke yaka ka awa. Te yaka ka awa. Mama, fion azara la commune nani. Te, mais na sisa ina nte na bombi mususu na webu sosi. Commune nani. Moi so azara. Ngaso baten commune na sima mpona na tuna. Azate. Ngala kenda tikuna. Azande te. Bomo na ngati nina yaka na lopango o na yaka ota fiancé na ngaki na da yuma mobwe ne bomo na ngabo. Ngaso lukinga na kota tina kata chambre. Na koma tina su. En tout cas faut simba li pangola Tosengi bino bo continuer ko s'abonner massivement na kati ya Adassa Temo TV. Boso takaba pib na bisote, s'il vous plaît les abakouk, mama Adassa yaka kolele la binote, botinde la ngambongo, bo pesa ngabo, bo songisa ngabo, non, eloko na osenga bino les abakouk, les anges adorables de notre maman. Boso telenga ba pibite na ba pibi wana nde sala ke toyela bino toujours biloko kitoko
bemission ya kitoko live ya kitoko mutafingisi na 12h na 12h2 biso topelisi live toza les abakoki bozala concentré na kati ya sila bisalu officiel na kati ya les abakoko de SB. Je vous aime, tokutani na émission oezo ya bye.